boluka bato solo lako alimbisanga. Pour Rachel a rien sauté. Déjà mataki pas Patrick. Botikela ke temps ya ko yokete. Patrick basala live bongo te mon frère. Tout ça biso nyonso tout ça la matière. Ce qui mupaya aye pa na yo oyebi ke eza na bato musu ba contredire ye bato na ba matara mutu na live ko matara bato na te ici ye muta pelisi moto o ne bandeli ya makasi ici a fini Rachel makasi a kosi même makambu pona Rachel amona kake ki bombanda tout fait na mama na bango. Rachel jusqu'à maintenant, ane na ba preuve te. Pona akangi Elvino na moi cité. Yako le la ka ba droit na ya bolingo. Est-ce que boki alobi ki Elvino ndumba, Elfis ndumba, azobi manaboy? Non. Zoua mutunyo so moi ça sala zoua. Omoni? Moi la moi sona mataka za na besoin lumba. Na motema ne bien déchiré na katikati. Il fallait otikaye opozake ba question malembe. Mais tout le monde a manipulation en pleine live. Patrick, ba obengo na téléphone. So zongi attitude de changer. Patrick tika na loba, yepe mwana ngo. Tema zambia ka réseaux sociaux ba biso ba beauté divi Patrick na bendo makona live. Nengana ba Patrick na moni jeke mabe na kati ya kosa live na bolandanga. Ongoka ta live, ngoke kuna. Et loko kana no singa Rachel mutu moko bengi ndete. Nana ko benga Rachel. Nana ko benga Rachel afongola vidéo na ye. Bato ko vanda 6 heures du temps ba ko yoka explication. Na fani ngana bi faux audace Rachel ko lompe senga kande. Ba ko mosala ziza. Moi na lobby et loko te. Bu pesa ngana pesa bino explication ya ba voice boyoki. Babo aloba. Ba voice, puis ba voice wana. Na ici pas so benga Patrick en même temps. Ce qui a bandi boy ici, yebe sali appel Patrick ayambi. Ce qui a bazongi, appelle monsieur côté pas Patrick ngana bi mais o ba jeni ba sa moi so. Mbala moko. Ba lobi no libalo photo détruire ango. Ba matisi semeki. Semeki voice oni Rachel alobe ya mabe pona yo. Osa mwana mwasi mama. Babiso be na ba famille na biso mona matière ye ke batongi biso be ba semeki ya na ngezanga tina ya na masonge ya na lo malonga te toche na se aisa ke ko tout kamotema ya boki ya semeki kutu balobi yo talaka ke Rachel alobi kaka hôpital ayaka ba rendez-vous ke na hôpital aisa lobi abimisi na état de santé ya semeki. Rachel yo amosa ko balate comment koko bimisa na état de santé malade ya semeki na yo bino boki malade semeki abela semeki abela malade ni ponga di jusqu'à maintenant to yebate oh abimisi état do azimo tema ya soki Rachou oza yuma mbaka satoro ba utiliser ye tanga mati qui gros d'onyonso yo le ki Rachel nani Rachou bolimbisanga po bino ba sans papier so ba bi sans papier bino yiso bolati latiam bokoma bato wa bokufela mibala libela so muta kufela mobali okerolela na matanga muta kufela mwana olela ya yote mutu na mutalela ebembene na air na ye lela problème no na air na yo esa la te ba fingi baso ba bota raté yo koti triste oza yuma eza yote ba fingi okokufa na AVC kolokota makambuti ngaso ba fingo mona ki ba lève baby ye les ala ki awat ba sai ba lève as ba baby erata mabe est-ce que bo mona ngana ke ko soutenir bang ngai talinga est-ce nga bébé na ngeza ko raté na miton na miroir na mitalinga na ya ngeza ko toboka te ya nga pesa ka moko likolo te bango ba mona ngone bien te po ba ninga na laksa bango na laksa bango te na mitalinga ya nga bébé les a posé na tali libumu na libumu ba loya munene parce que na no lia bien te to ba bende ba graisse na koma ki plat fufuna da dongo ya tongo yango yesinga libumu so na sali moi sport ekendaka nango yo bomoninga na mataki te na fani nanga tango yini makamala bazolobele azosa ngana yebiki alali mutaopera abatu te mutaopera baza ba chirurgien yaza agence est-ce que ça alali mutaopera bino non na lobi non eza sija okota te mais maman na zo ba chirurgien mo baza ba bato baza ba stagiaire
atio na mbeto a stagiaire ya kataka mutu te mwana maswana za agence si ongana ko so na agence hein na ko yisa ka ba bokenda kuna te azoka ba stagiaire nda pesa ko kufa et le belé loroté ayeba na mboka na bango donc okufa je préfère luka ba chirurgien solo na Instagram oh yo moko solo la hôtel musala mko okendo moni yem to opérer yo hôtel musala na ko kena ba agence te ba ba lukaka mutu parce que bazana ba aroya pas beauté divine na sala yo ngala sengi mbongo moins cher aye na yepa nani eza ko ne to sala ba pibia mutu musoro yepa na ngana bise nga pibi na zo 1500 il m'a dit vous avez cher boy akepa maman nani Rosette ngata katsa na osala mais na moni ke Rosette mutase na katsa nga 1500 ya za bonga za nika commissionnaire aza kutu ta opéra batute na kenda kite pona lobi non etalingati muta raisonna bongo bazui semeki balambi ba kotise maka olesa ata na sagesse aloba ya ici tindelanga na voice on appelle ça ofinga papa abiso na yoka monana parce que makamba lobika kena na hôpital Rachel aka moi mabe le tina aka na ndako na sepela na eti c'est pas grave na nokena nga pe sukunati omoni nokena nga sukunati mais il faut ça na aka clair que pour nous madesno ya kolambela bango nokena nga ka sukunati po makamba na yoki ezango makomezanga tina mais na comprendre que Rachel a ligné bisoté tant que ba semi ba na mobile na un vrai semi ka kena na ngobongo pe semi ke zarabia si bo soina semi ki wana bolingo ya makasi ozo ba cadeau RH au raté semi kwa zaraba bo bebe na semi moi ça ne ba ko lengelo papa okota somo na yo ba respect mutu eyake o soina semi ki na yo tango beta ebo mbala mote moza na ndeko na yo au cinéma yano ayake na bona ba problème mutu soana ke pesa yano mbongo pardon na boy komanga Aïsi a diabolisé fille wana zui alambiye. Olia Vandela analyse normale tant que moi si ayoka Rachel ayo quitté. Tant Yosko Patrick Rachel a mati. Omoni Aïsi a contre. C'est mieux qu'on mati ça qui wana. C'est pas grave. Mais c'est mieux qu'il y a une sagesse ayoko takeye. Il faut ébisser ma kamuso sola na privé. Parce que c'est mec azaki na posa ba commissaire Rachel a craqué pour na ba soana. Nande ko moko so amosa zaki wana azo condamner Rachel zaki poli Elle veut la bala Rachel te. Après c'est l'hiver. Afuta randa kuna été. Pe c'est mec ayebi ke mwana moi so abokola yana nga 3 mois ana ndako te bano. Bango nyoso famille wana bola na ndako Rachel. Rachel a bombi bango. Elvin oyebi ke Rachel a bombaki. So zaye mobala mayelo ngo ovana. Yom tongo kitsa Rachel. Ongo senga démon mati. Obi Patrick. Rachel, bébé, descends s'il te plaît. Yaya, bukita. To bon sana privé. Yom tongo sala ngo Elvin. Ovandi wana ofiba mbebo. Ozota yana yo. Olo aotuna Rachel. Makamba lokuta. Boyebi ke Rachel a okokate parce que Rachel a lingi yo. Nanga beauté divine. Nengana bano ozotu nanga question yo la la webso oye na ba rendez-vous. Ndeko na vana na ndako wana. Afuta. Aibi kutu fartir ata ndako wana. Po libala de gestioli. Mais Rachel a bombi. Ozotu na we kwa mwana moi tunisa mo ya salité j'ai jamais vu. Est-ce que na famille na biso okipara nani yomo oyebi ke na la na ndako Rachel to ye oyakini yo Rachou yo ekikini kwa valise ya 12 kilos bagage ya 12 kilos oyaki na 23 kilos voyage oyo yeli nana contribuer Rachel te kaka Rachel wana ebisa ye ko yana biloko te bilamba mingi Rachel zola ta tumba to mona Rachel abandela e ba valise tout bobi Rachel akota koto mabe akota friperie mabe asala be mabe bilamba nyonso za na ngona olata na nzoto no na ba bande génie ko tiaka na na somba ya liboso Rachel c'est Rachel et ko ganga biloko mo amoso na nzoto no azo sali tunisa mais ana lamba Rachel na nzoto bozo sali tunisa
bilamba ndeko eza ndako soki Rachel azaki ne sika kolala te tonge tomona nde babengani Rachel na life nzamba lola soki ndako ezaki ya Elvino nde tonge tomona bilamba Rachel ne baobwaki libanda na bana nazokende boya miti ya mabe mais Rachel jusqu'à maintenant abwaki ata kaleso ndeko no libanda te nyonso eza ndako na respect alobi non ata kokoma ex nanga na kobwaka biloko te ye moya oza biloko na ye abimi tokabwani bongo non na mona muluba boye te lokola mokongo makasi be babali yo te non na mona muluba boye te Rachel oza muluba moko ya luzutu moko yango papa na bino oza 50-50 mokongo eza na kati poko mono pe bo maloko muluba te kwa mokongo biso ba Kongo déjà tokoma bangala ba Kongo tokoma ba mnoko makasi lokwa miyibi tokoma misuga oye bangate ke na mokongo pour tokoma ba bakolo minene ba Kongo mo pete pete ba Kongo makolo etonda tonda siko Elvino akero mata na live andeko mwasi akeko miteka yaza bongo Rachel, tu sais bien que j'ai acheté 3 voitures, j'ai envoyé au Congo. Naebisa kiyo tellement misale leki ozo lela lela, ozo kokate misale leki yo, o voyager, ok roteka ba voiture, eza ba voiture plus de ba 30 000, 35, hein? Ba tu ba pesa nga juste ba 20 000. De commence pas à vendre à cheka. Ndeko mwasi bota pote la ba signaler open go association bo sangani ya bo sumba bébé la décision est justifiée et restriction des ordres. Batinde nga misatu mbala moko yaya bino bosala ya bo tapoter ma famille bo tapoter ti to tapoter live s'il vous plaît 3 evandelinga wana bolandi songa ta 4 ici bébé nana 4 quand il y a réserve bébé tu vas lire l'heure moni 3 mbala mo bochindi bolela bébé vérité on a elibino ake na live wana makambuka keleka kya ake komikumisa vérité à liboso abimisi boyoka place ne sekio Elvino pona oke baro eza facile pona o mengati mno sala kaba aisi muko mekana mama na bango bombo funda walai omoni koka voice moko ebimotoni mama na bango do yo siko za okoko beta lisona mama na bango te kanga kaka munoko na vie glorifia ka esanzola ka ye mukoloko meka kaka yo Elvino mutako sima makamno ezanga te za aisi yaka na ba menace to kofunda mwana Sara ya to sala ba pétition bosani aisi mabe aisi alinginga na sala aisi nga funda abatu te na funda kate aisi yo ni mto funda kabatu boyoka après ko loba na ba live wana amikumisi ayeko bima ye moko susu bêtise ayeko bimisa bêtise na monoko na ye natala faux compte mo ya meilleur mikolo komone nani Matalana news bawa zala bongo so bandika koloma bakeni bit aisa ke kuna Matalana okaka loba komi ya bango pona aisi ye kota ko kolanda batu
azaka makasi ya ici ye nyonso fe koma ya bango wapi ye nazoluka onga moko na tiaki yango aye kosala live ngai boyoka botapote na bilobela na ye ya liboso yango abimisi vérité ya buzoba tu comprends? Oui, je comprends. Ce qui n'a zongé qui c'était pour cette relation. Boloba, soki nasala nini, nazongela nini? Boyoki te, hein? Nyonso nga na tiango. Mundele ba traduire cop c'est quoi? Aïsi, yozo sala ba lève à toa. Patrick osala ba lève yebe émotion. Mbuma mabenga nde beauté divine. Ba menace bo sala. Ezoke contre ndeko mobile. Bo kange munoko te. Bo ebita za fala to, hein? Boyoka. Tu comprends? Oui, je comprends. Ce qui n'a zongé qui c'était pour cette relation. Maluka, avenir meilleur. Je me dis que à Omona, na bimara à minuit, je me dis 3 heures du matin, 5 000 €. Voilà. Siko ba maman. Tous en abino sincère. Musala nini. Esiko Elvino kokangate yango. Obimaka minuit. Ozongi na 3 heures du matin. Bo kontelenga. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 heures du temps. Ozongi na 5 000. Soki nazwi ba papier batindelinga. Nazwi na 5 000 de minuit à 5 000 na sangisi. Nazwi ya mituka. Ya 32 000, plus de 32 000 ya kin na sangisi. Si on appelle ça un juge. Aïssa Zokoso yaya. Papa Aïssa Zokoso. Oui, des choses ont un problème dans le tribunal. Oui, allô? Bonjour, il y a un live. Bien après, il y a pour la perruque. Oui. Maman, vous tapotez. Oui, allô? Merci, Aya. Bonne affaire, na mutoza na mayele. Elvino. Omoni elo na sepen na yo. Chers collègues, osa musala ya transport. Oyebi ki bazwa casier judiciaire. Oyebi non? Si ozaka affiché na makamba jiji. Nanga so na baxelo plainte na ba menace au salinga. Ça sert à osala permis katan po tika o conduire na France te. Nga ba casier vierge. Osala faire, omoni ba vansa ba avocat na bino. Vansa un vrai avocat, lo batala mona mwaso makamba oloba. Na ndenga okendelelenga. Soki lelo ba portenga plainte. Ba okanga te. Na ye, pendant l'action qui Elvino, ba simbisi o touche pas ici na bakali. Okay. Donc beauté divine à ban. Yo kuna. Nikolo na komi star. Mukala komo sela nga live. Abosani mama na bango, bikolo kaka beauté divine.
Beauté divine. Maman la bina za yem takanga réseaux sociaux mère akangi. Si on a ngam mutina sala kaka live kaka analyse pamba. Mais nakangi réseaux sociaux. Au moins qui place dans mon amino bayuma. Non besoin kaka asane ba analyse comme tout le monde mais yé a tcheli analyse mayeli. Pona depuis na bandi à maman depuis na bandi le. Bon mon est-ce que na fingi Elvin. Bon mon est-ce que na fingi était. Si ko tala kaka live a pambe na rando na mutute. Me bafandelinga bafandelinga aisi na minicho boyoka itoka no aisi mwanda. Aisi kuna aisi yoza mukala kolobela ngati ngaza mukala ti. Nga makamone na oklotiran lobby na zongi koteka na zongeli conseil. Boyoka Conseil. yoka Elvino na okeno étape par étape toke. Wana tanga lobby ki aganyaka autant. Nazali na besoin kozwa live wana te. Place openga mayele na ba menace bosali nga ngabite. Affaire au lobby se naza menacé. Ba chiffre ko bombana. Nazui nyonso yanga na tchanga na ba classe B, ba live nyonso na salaki. To samba na live. O la sesika nga na fingio iska na dénigrer yo. Otala. Pena olinga ba convoquer bisa ta jour à journée de la femme. Osumbeya ya. Toyoka. Amati. Balobaka na ye atanga kombo na ngati. Mais comme a continué na kombo na ngai nango, boza ba témoin. Mara mususu na aussi sara bat mususu na privé. Wana ngai privé, c'est. Oh ndeko na bino moi ça sali. Il a haine envers mon tour au monaté au yebiti. Très bien. Bravo. Au Sophie. Sikoyo, bota la lokuta. Elvino, même na live vous allez lokuta bo epona ni mwana mobalo elo na opexo mensonge. Kaka mensonge na opexo mwana mobalo zalaka juste ezala honnête. Place ba fingi yo, zana ba preuve place ba fingi yo. Toke. Na ozolo ba n'importe quoi, il y a koko défendre ngaiti po ya avocat te. Voilà, ayebi pe luati. Yo yebi. Attends, je comprends. Ma kele le wana nyonso azocha ezara parce que aza devant ye na téléphone na ye. Elvino to kutana. Nga mo na accompagner ye na démarche na ye, akendo funda. Makambu ya Rachel, pardonné, j'ai passé à autre chose. Pourquoi il y a zola tangwaya na ngwa comme ça un problème à la musango? Sigo yaya, bato nyonso bosa la bino ba live, Elvino omona te. Omona ka beauté divine. Parce que na beto ba vérité, o ko maîtriser te. OK papa. Nous doit sali erreur. Soka sala ki on a cadre azou apo ki sa monto yo a vivra na ye pour moi la moisi wana a poussa na pembe na montu te. To asala ki on a motema mabeto na motema malamu. Il faut avouer et à moitié pardonner. Voilà. A lobby Rachel peut-être celle qui erreur a senga qui pardon. A ici okangi munoko nete pona nini. Ke botika ofinga Rachel. Déjà c'est bon, asenga ki pardon, makambo na ligne ngote. Yo potiki komata na ba live. Est-ce que nga beauté divine nazali boma pona se la bino ba live. Nazo mona bozo chaka Rachel Kingo. Place ka ba finga Rachel, yo zo ke no protéger été. Yango nga nazo ko protéger Rachel pona mi bomate. So zala ki vrai Joe. Yom tongo kata makambo parce que bato wana bozana bango groupe moko ongo ya non boke na ma be faire Rachel déjà senga ki pardon tozo bongisa ngo na famille ngana yena yana bango on est d'accord aïsi tika makambo yo na lingisu makambo te c'est bon et l'autre se tozo la kaka otika mais yo mati tina makambo wana pourquoi yo bandolala même na ye mo mobile yango alala na ye. Omo teke yo makambo mobile oyaka kaka. Sikoyo tanyenga ebimise kenga na lingaka yo. O mobile ango yo makambo mwana mobile oyo yaka kaka. Ndeko mwasi Benita. Tant que banoko ya makamune e bano ya tout moment to noko ya te. Même nga lelo matière na ngaso ya neo. Tant que ya neo wana e ko chumbola mambakala. Vofo ba mama.
Mais tu es malade, toi. Tolobela makambu na yo parce que ça garçon à réseaux sociaux. Tolobela makamba era parce que ma era za na réseaux sociaux. Ce qui rend era yé, basi nyo sa sona na bango e ko zonga awa ke mwana mobala za la bongo. Même ngamo ndeko na era. Ayebi ke lelo soki ayeba fingi ye, lobe ko finga mwasi moko a mwasa manquer respect. Ba matière akala nyonso ko zonga oza yo peza bongo Elvino. Ba mama Bokanga date ya lelo bo ba beauté divine alobaki yango mwana mobalo place boko yine bien. Lelo bo yesika na live bo mone mon santu, mo yenge beni. Botala so ba boyena Rachel, awala ta Rachel na kingo. Et comme akato kabwana mo so Rachel alukani na vinanga. Tozoya parce que bo gérer makam na privé. To bo gérer te. Ngape na ba problème nanga. Est-ce qu'il y a un problème ebimia? Ebimite? Parce que ba meme nga o ate. So ye nango a. Mama tola te lo ba toshi. Oyo katende commencer à lobby. Awa jeté. Oyo na matière no to lata kitoko pe to late lo toshi pe liko nango to beti pa. Ngam na o jugé yo. Bébé. Il y a quoi? Il y a un problème dedans ou comment? L'éducation na la soie na ko manque. Boki keso Patrick atunye po ani. Na langage na ye yango na mobile na makamo na olobela ngo ndeko mwasi yango mobile na ye amona ngo clair teke mwasi ne chaque fois makamo na nga yaka bongo baso bayaka chaque fois na makamba era ba mona bango clair te wana ngo sala jarni Patrick Kutatuni est-ce que boyeba ina beauté divine bo monana par rapport ya langage na il peut a confirmer yo mon bat bazoba bato bola none basa ba gigolo basa bazoba babokola ba gigolo baza suna bosenga na po rotula na yo te ozana rotula te ba lokota yo basa poto ba mampuya ba lokota na bango yo batala biloko Rachel abano kufeleza ni rotula te papa oh nengo za bongo ko changer ndako lo wenda kwa ndako soko yindi kuna to ya lisusu soko yindi kuna to ya bo soto sani basa ngo lingaka mo centre moyenge benya likolo wa garçon réseaux sociaux ngape na mo sa réseaux sociaux mais yé mukolo kita Paris. Would you not say his name? Merci. Alors bini. Mukonosani no kita Paris. Binu mo peksa na porter plainte te. Il faut na sala. Awa na lobai na bino biso nyoso tokolata ba bracelet. Awa lo biso na kiti na Paris, osani. A régler nga CC. Vérité a ko sibirte a ko tenir en mode que faut ba kotele ba lempaye oza mobali kitoko oza mobali malamu Rachel nda perdre yo Rachel moi sa mabango abimisa mabe Rachel banda bandi abimisa mabe Rachel botu na ye mabeni no Rachel bovana ne na ndako moko asala manka ko ba respect ezati eloko ba weleli makamba mbongo ozo so moi cité yango mona matin na live wana komotanga biloko nyoso sengela Rachel po bima garçon irresponsable pona bimake yaki parabasi zongela ko futa bana passion alimentaire na tribunal batuna est-ce que futa ba passion alimentaire a bana na timbisio futa ka passion OK Aïssa komo pekise na nanani papi bakali ote te koloba bongo te papi alo bate déjà coach bon parti ko ba ite sabo chikali silence bo fazo boyo esiko ya mwana mobile sakala bo faloba ngana futele billet na ba petisa nyonso ngana compagnie afundanga nzamba longolanga na nzela batwana nyonso tu comprends nzamba longola na nzela batwana nyonso yango agressa ka Gigi bio Gigi yango Gigi bio yango preuve munene kezaki c'est vrai agressa ki yo amemela ki yo batu batrika ki yo yango
Yim ta jija agressif ya jiji bebo e bate yim tu amemela jiji soki mundu ki soki mbela chaka mbeli. C'est lui. Mosel na nzambe. Même lobel na yo fruit de Saint-Esprit zate. Mosel na nzambe. Même que protéger moi solo ngolaka bilamba ne kobo ezate. Mais osa pasteur. Ça fait mal, hein, Elvino. Au moins, on a nzamba bimiso na poisson. Kota franc-maçonnerie ko yaya. Olinga mbongo. Olingi marque. Ce qu'on a ba salaire na biso a poto oyo. Biloko wana okufa pauvre. Naoki mutu mwa lobi, ye beauté divine nga mwana poto akala, ata saka sika ana ngote saka marque. Ne bomo na nga boye, ba mama. Nana ba carte nyosa ba galerie Lafayette prétend nanango. Yo délire no eza bilamba. Na délire na eza bilamba te. Bilamba eza na valeur te silaka. Na kesomba bilamba papa nani kin kester yo wana. Azaina ba blouson musu azaina ba 50,000 tanga kufi. Et l'autre pesa ki munene na mato ya bato zaki Maison Blanche. C'est ça Maison Blanche. Il ambe silara. Na start na Michael Jackson te po ilambo te ka ba million. Mais ma belle koko ma ba million. Na leka bino ni na mayele. Na sagesse. Ya mbo banga nga so na yo sela bino analyse. Ici. Tika ko manipuler Elvino. Elvino azo sala teti. Na live. Mais lelo te. Lobi te. Mikolo oya. Aoya lisusu ba mama bo edenga. Bo kangsina bon avocat. Fona passer tribunal jour bo. Bolo ba oza la sincère. Boya obanir nga. Pona tani basel no trafic, hein. Ba balola bino. Na koma na mokili nyonso ba congolais nyonso mona tio ba sans papier. O makam na bino beba. Boko ma contre nga. Et pourtant ngani molobeli na bino. Information ba États-Unis to ba refoulé bato. Aïssa za en États-Unis. Est-ce que ça là qui live ya ko yebisa ba ndeko ba en États-Unis bo bimate ba Aïssi ba bimi ta la loi o bache boina bobo ça la très attention. Avant de les que les bêtises. Que des matures. Mais ngai natale la bino ba information. Que bande ko na biso bo ça la très attention. Yaya na minicho beta kayu me bomba. Bande ko na biso ope bo pesa batu mikanda. Bo doze mwa mukie bo chatalo bande. À partir de là, na olobela biso suba makambo wana te. Na barré. Chacun oluka mukanda na ndenge ne po bo ba ingrate na ba ingrat. Même bino ba benga nga na privé. Madi va talela biso eloko bo na préfecture. Benga bo batalela biso bo ya lisusu te. Na moni mutu esika moko ta macha défendre nga. Pona moni na bino bato boyaka madiva ina zu reje madiva na sala nine démarche nini na sala boya lisusu te omoi bolobenga ngani
periki so periki te madi fana na problème o songolo panga mais o etangami makama mikanda boya lisute pe no lobango pe sute na live ko timbisa ona timbisa bino na lingala ce na noko lobango kutu na français qui bien te mais tant ba ke ko balola makambo kaka bino bo matina ba lève mususu to ba non beauté divine alobaki te ke ako signaler ndeko mobali ke basala na mukanda na est-ce que ngana bimisiam nga batuti ye moko Elvino akomi ko loba na biso ke na même mukanda na apesa ka basalela est-ce que wuti na munoko nanga depuis na bandi na bino ba live ngana yebaki Elvino place mukanda neza botu na ye IC beauté divine à lobby la ki se sika lobby akefunda ba sans papier nyonso ye mutali boso akendaka tala yoka IC bozana chela bino boka IC ninga balola makam bozela yoka IC bozana eza video mona yemaki on bena yema yamote bozela pona abalola bato boyeba kate ekoma contre nga boyoka Beauté divine, je t'apprends. Ma vidéo non nyonso oyo te kaka na internet. Yaya 120K disponible yaya 120K maman. Profundo na yosa. Yaya yoka zoba komele akofunda nga na IRSAF. Yaka nisi IRSAF obengi ofundi mutu. Mama banana ko porter nga plainte. Yo moni biso awa l'état français donc yo fani na yoka kozui numéro allo nga ici na bengi nazo signaler mwana mwasi moko beauté divine ça fait 4 ans que na réseaux sociaux atekra biloko mais a déclarer nini té bon tout eh ben dis-donc maman madame ben il faut porter plainte madame c'est pas nous vous passez pas ici pe musa na bangote bango faut plainte ya à partir de plainte mbila bandi au sala banquette mbila sala enquête bango na bango kuna bake bakutani le tie comme pas nange ko sala pe 5 ans peso ki na tekaka nazara na nini kabisité mama na kokota prison te bokate na karamandi boy ça ici lobe na kofuta l'état bokate la ngamani prison ta moko ekate Yaya, na bimablo na Charles de Gaulle tonda na obima na ba telemisinga na doa na telemi ba fouiller. Totambola na ba papete tozana ba numéro. Tuna bato bazana kabis na pesi numéro tango pesa tata madame pesa so ba fartir. Bazu ba fartir. Batel autant c'est bon. Vas-y. Na bimina ba koli na ngaka. Tu vas lire l'heure, ma chérie. Yo kasi bela banda kalona bando teka bo signala te batu no ba signala ngeza bango batarena ngana na réseaux sociaux na zazo tu vas lire l'heure ici mais dossier bozo tchan de kona bino ya mobile eza dossier grave ba mama bolobat ba obo teka na TikTok yo ba benga bino ba kote mino prison bo futa ba mandi Aïsi, naza niveau moko na yote, na bato tambola na bango te. Moni compte nanga, bolimbisa nga ba mama. Kosomba bandaku na France, babandaka na muchopo. Omoni nga PayPal nanga, sorti nyonso to ekotaka, ebimaka. Banki nanga eyebi. Pona ebisa bino bozala mayele te. Nana ebisa bino ke ndenge eza bongo pono fongola continue à la série faut pesa ba identité nyonso a même o ezanga na tia reto version ya carte identité na rib nyonso ezala a tant na longola mbongo kuna ekeboe o ni pe ba basomba ba bloque pa na ngai a ici tuna bango batiela nga mbongo na espèce te basayela nga wero
Sikotala na 4 ans wana. Banque a convoqué ngati. Zoba kata. Azo pesa ndeko espoir. Ok, soko bengi na mbila. Mbila enregistré, on va mon dossier n'a pas côté si madame a un problème. Signal mais pourtant madame a un ordre. Mbala moko, ba enregistré mutuana. Bino nyo sabo benga. Bozana si ma dossier. Et l'eau est denga kaya. Mwana, bois ma elle était. Ba maman bozana poto. Ba client n'a pas souki boza. Boti la ngambon wa. Ba client n'a pas boza. Est-ce que boti la ngambon na western area? Bobi identité na ngambo bimbat. Bobi numéro compte na ngat. Si vous parlez de côté que la bino banque est bien garangate et pourtant banque yé mo kaza mutali bossa signalaka. Boza na France wati. Ngala betela bino likambute be bakabela nga 5 chèque à 5 000 euros na ke ko koti sango. Ba bloquer nga ba continuance. Kaka chèque à pamba 5 000 euros bakabela nga na ke ko koti sa. Ba bloqué 3 semaines pour ba fongolanga ba compte. Et comment le ba muto apesa nga chèque na bengi nga papa kende kuna resma mundele ba règlement entre banque na banque ba longoli yango compte koti na nini na ngai ici si on a la kiso compte na nga mon ma kero no wana na ndenge ba gorge ne ya o lo ba ke ba beteli nga elo si on a la kisi yo ici o le kati oza beauté divine keba libulo bolinga na dinisa elvino na odindisete ezanga te na osala na priaka mais elo na osala ngamo na yebi mais libulo bolinga bochungola bodindisa elvino na odindisete omoni ba jo basala mama paradis ba dindise so nga na osala mo pa elvino te pona yebi passa baro na dana ndeko na prison tozo prier pour na ye. Il faut tinda rambon parce que na prison loko nyo se faut somba so yé baraté ici. Même brosse à dents d'entreprise na yo. Il faut pas somber le ba keti que l'on a boloko. Donc no lingate elvino ba na boloko. Il faut yé mo kutana na l'état na vie na e mais ça na mutuna ngati. Nana ndeko na boloko Babi boloko France ezane na expliquer bino. Bato bakota boloko o ki connaît tout na webisa bino. Na prison ndenge zalaka bongo mafuta na kokakola e utaka libanda. Se batinde le mbongo ba pesa ka ba garde basele bango ba course. Vrai faux. Bokansaka awa so koti boloko na prison ba pesa ba bande si serviette à base o so régler ba pesa ate. Il faut pas que mbongo wana ozi ou soit carte bancaire na yo pe mbongo to bazo besike uteli parce que muto ana baro même na téléphone oza à l'écoute si mutaza na prison a bengi appelle m'appelle masqué et où me la répéter pam et kati mbala mona nga na kota écoute Batu bakota baro baki connaît tout oboté divine ngai baranya sondeni ya boni mapeke mo solo ba mamba solo to che ki connaît tout mais aloba ba makamba solo aloba makamba lokutati ayebi peza makamba solo ba pe biso to za ba témoin to vivra ngo prison pour te alixité on ngana rolinga mona mbala batu asalinga lokote bo excitenga omoni Bo excitenga olobe nanga awa omoni alobe nanga beauté divine wana ala sama mukanda français bébé omoni nga na kata avion makoneza te yo okoza photo ya mobile ya yo ochie o fini mais na selo nga mobile na yo mais ngasko na lakisi yo na avion yo zo siko photo na wana bushango peza bo ningisa to mona so ekoya te mutama kiono oui allô oui bonjour Nati bayoko? Hein? Liloba ya bayoko. Bato baza ba bourrique ma diva. Ata bengi la police. La police c'est ça et l'autre côté. C'est à ta banque d'aller signaler.
Kozarana va entrer moko bizarre et signaler, et c'est là où il y aura l'enquête. On a signé benga la police, hein, pour banga ba arnaquer pour l'andako. Au besoin encore visiter bandako, et ça arnaque. Je me suis rendu compte que c'est l'arnaque. Tu sais, j'ai appelé la police et le but, c'est pas de notre ressort. Donc il y a certaines choses qui nous dérangé na biso kambila. Donc attends les lois bengi mbila. Et ça m'a dit va te karaba perruque et tout. Ah d'accord. Quand ningi le but maman diamba te perruque. Donc perruque n'est pas toi foutre un bongo na wero na obongo. Donc banque na moto ce que mon ilo ba tinzo mbongo lo ba ko signaler directement Banque de France et fongola ba alerte. Ba alerte on est que ça la que ba ko contrôler. Donc ici pas contrôler ba mona posa na en règle au déclarer ba makambono tout na URSSAF ozana kabis na. Voilà pourquoi tu vends ton na mboka loi. Tu penses que quelle banque est ndima mikolo ba tinda koka ba mbongo ba tinda koka ba mbongo ba yebi côté ba mbongo ngo utaraté. On va bien ba perruque ngo maman na otekela bino ya 1 euro te 2 euros te. Exactement, c'est des perruques de 100 euros, 200 euros. Donc les lois ba moni que 5 personnes ba tinjo 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. La banque va directement nga na zape naza coordinatrice à ba mariage. Donc nangé c'est benganga mais yo zana ba wero ebele bona la kisi mako kabis. Ah non, moi je suis auto-entrepreneur. OK, d'accord. Donc tout est contre la banque à signaler à rango. Dans le jour où l'URSSAF va vouloir maintenant que ça l'enquête sur moi, ils vont demander à la banque qui était sa bango, Talina on a déclaré que ah c'est bon, c'est pas bon, nga ba foutre ça en monde. Même bon il y a TikTok, même bon il y a YouTube, ba foutre rango URSSAF. Voilà, donc, si on va de déclarer, de foot, ma diva, on est allé perdre temps. Il y a française, il y a solo, il y a des loyaux, 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 il y a des loyaux,